Ale kumanga motema moto yaya. Yo kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa et l'équipe partout. Mbote Kinshasa nazane sengo ya kokutana na bino lelo pona yebi bolingaka KNB magazine na bino Kinshasa na biso. Kofutela na Kinshasa et koma makambo ebele babaya mingi bakoma kopona ba critère poko tana lopangu na boyoka ndenge balobi na micro KNB. J'ai créé le monde pas trop compliqué. J'ai créé le monde pas trop compliqué. Il crée les cieux, il crée la terre, il crée les animaux pas trop compliqués. Selon nga na mona kata msu baboyaka lopango ekoma désordre. Ekolo na comprendre un peu problème en autant o balobaka ya ba ekolo wana. Mongo baluba nde baboyaka ba. Baluba baze belé soka koti ye moko batu ba ye belé. Ba mongo pe soka koti ye moko batu pe ba ye belé. Belé pe babangaka soki awumeli akomi o na sombaka lupango surtout soki mokolo lupango akufi makambo bimaka belé na sim. O na sombaka lupango. Na kolo banditi mambango ekoma partout ekoma ti na ba bureau. Ekoma sumu tete la sala na bureau wana ava longwa soit ba uluka batu ifa luka ka bandeko na batetela. So ba ya za muluba alinga ka bandeko ne baluba. Ba msupe baza bongo te ba msupe baza asepeni ata mungala kota. Mais biso nde ba locataire toza na vérité te. Okoyebisa mtu na 3 bana après quelques mois mutakomo muno yena bokomi 10 au sepela te. Donc il y a vraiment l'obe vraiment ba olingande. Bayer mususu ko makelele ite état de santé na ye. Par exemple, abela ka za muta problème cardiaque, bien za mutu moko za na problème ya hypertension, hypotension. Alinga makelele te moya loba défaut ou bien malade na yo wana pas ya locataire ya koloba ngote. Mache ba condition lobi ke na ko linga bana te. Okoko zo locataire tel. Ko yambie na ndaku, aye akomi bovandi bien. Moko mon après 2 mois 3 mois à peu près même 5 à 10 visiteurs. Tango baye des autres côtés na lopango. Un d'abord condition hygiénique comme mabe. Ko ça la besoin na kata toilette asisi à sopi mai. Mais mususu amesana te. On s'en fout. Asubi libanda moyo kota na toilette ezate gaz à masuba. Tout cela baye razota la wana. Les 2 personnes ils font bayo kana ba s'attendre bien, baza binemite. Bolandi direction bakino ndenge ba lobby pour exigence ba bailleur baza nango et pas ba locataire. Biso na KNB to ko senga kana ba bailleur boye ba ke bana bazali lipa molé ou teke pa na nzambe. Bino pe ba locataire. Soki boye ko lukanda ko boza en esprit à vérité à koloba effectif ya bana boza na ndako. Pona ekolo to robara ke biso toza ba congolais. Kinshasa et l'équipe partout. Bakino mingi baye baka importance ya sieste te yango KNB et s'intéresse ki na likambongo boyo kandenge ba expliquer. Nakutani na bango na centre-ville bakoleka bamesonenga lolenge batelemi on dirait comme s'ils étaient mannequins. Mutu soka uti kolia fo esenga po biloko wana etambola na nzoto esenga fo pe mama moke. So na uti musala na komi na ndako na vandi mwa moke na longoli bilamba. Na bata 10 minutes après na keko sala ba besoin na ngamususu. Bon normalement mutu soka tamboli ti akomi na ndako esenga fo ape mama moke. Abo eza pe pour la santé na biso. Oui, repos consisté vraiment aussi capital pour la santé à mutu. Ce qui est mettant en scène que la paix marque après avoir que ça la moquille. Donc il est aussi important de monter après avoir qu'on lit aux amants sieste même quelques minutes pour nous permettre que biloko lit l'élément nutritif finissent et qu'il y ait la place sur les singles. Tout dépend un peu de la hernie tolé la cadre faut la air moko aux attentes ya ko attendre ko sieste mais c'est vraiment important pour la ko sieste. Tout ça est là en gros mais du moins pas régulièrement. Il faut chacun de nous cultiver un peu comme habitude à chaque jour.
na vie ya motu normalement atande naza bo na tamboli boy soki nazongi na ndako hein avant na passer l'eau mususu fona pema nano na ko pema ta 30 ata 1 heure hein pour aller lekana l'eau mususu monde naza bo tina toki boy paf na kebo na permite na tambe maman l'eau mususu eza pe mabe faut ata ko lia au jour temps ko se reposer au permis ozongi si souffle monde oza boy na toki exemple na pesa ka exemple mona toki boy ba doucement et fungwami mbala moko kende kolia mbala moko sukola eza des conseils même na médecine mon il faut na madouce kangami opemi ozongisi souffle na yo ba mitiopo pezi place nango tango rotier loko na place na mona ke ça va. Moi j'ai l'habitude de siester depuis mon enfance, surtout après kolia, c'est important. Pas seulement chez les médecins, c'est depuis longtemps que j'ai eu cette habitude. Na bolingo deux partenaires il faut basalisa na kasi lelo ekoma mwasi po asenga mobali na ye mbongo il faut akosa likambo moko ya grave. Oh ivi o papa fungola ngai ndako olingo na ngai yeyo isapoto yo kaka mokola lebi ya George Bana ya mobali akumbaka zemi ya mokongo papa na komisemi. Bon ndenge nezana mabe na vie ya mwana mwasi fo ebandeni ya otambusa vie so ko motambusa na lokuta eba pe fetikaka na lokuta ba obasala bon batika basala bon eza mabe te tango mwasi azana botango zana bolingo ya mwasi na yo opesa ye soki pe mwasi ozana bolingo mobali na osenge na ndenge lingi osengela osenga na ndenge teke ote na sengi kaka pona kosa te fo senga mobali na ngai na ngina somba lipapa na zangi soka za mutamaela bike mwasi na ngai ya kotindo na mabeta opesa. Bon, pour ngai ba fille basala bongo oyo bazana ba vie ya presque ya mibali ebele. Tango yo lingi mobali, lingaka mobali moko tambusa na vérité katina iso yo tambusa vérité te, au moins te za mabe. Ezara bien batika nde lokuta tambolaka na tout droit. Na omona ko ndena ko lobati, neti lokuta ya bana basi. Tant que ngape na mwasi, lokuta ba basi seleki. Parce que ba basi ya kin ba komona mamba mabe. Par contre, il faut que vous boye. Donc, ils ont un sens. Comme je vous ai expliqué, normal, mais au cas ça ça n'a pas de sens. So li kamboza ya roloba vérité au lobby. Que non na posa boye, na lingi boye. So mutaza capacité au sala. So pas lobby kaza na ngota ngote. La fille ba sala bongo eza mabe. C'est que yé moko nde kaka, mto sala ke pa mbala azwaka mabe ka pa mwasi. C'est que yé moko ka nde asala mabe moko boye sala ke ba meme na modèle wana. Mais yango wana kasi yango ka tolo ba complexe parce que soki déjà mutu aza na besoin mbongo akosala nyonso akoya mitike panone sazo lingo malingi otaka na besoin mbongo mais misali eza te mbongo ya pasi ya mbongo pende ya pasi mwasi bien faut que mwasi bien penda akozela so mbala promettre ayebiseke non na nango te faut comprendre oleki yake no luka ba côté mususu toza ko encourager te peut-être ceux qui to supporter moi bana biso moi pantalon moko moi body moko esika pe mwana okesala biloko wana to ebite parce que to ko kisa posa na ete to encourager te tozo bisaka ba o mususu ba osala biloko wana achata mwa basena mapa na mutu achata mwa nguba ne na mwa kwe atekaka malembe nzamba kosunga e quand même à corriger. Assistante Diki Songele a expliqué qui est un artiste peintre. Bon, auto bengi artiste peintre zali muto oyo à choisir l'art de peindre comme expression artistique afin de qui s'exprime. Donc pour tout ça comme ezali émission lingala muto oyo aponi musala ya langi po alekisa oyo ezali makanisi na ye ndenge moko pe tokoza na sculpteur ndenge moko pe tokoza na langa nzembo alanga artiste musicien azali oyo aluka nzembo po alekisa makanisi na ye. Artiste oya théâtre azali oya pona théâtre po alekisaka makanisi na ye. Artiste danseur azali oya pona mabina po alekisaka ma expression makanisi za nango na nzela mabina. Artiste peintre azali to chaka couleur na ndako na mur te wana ba batigeonnaire peintre ya bâtiment na modèle ya kotia langi na ndako. Mais oyo babengami artiste oyo azali mutu azo créer aolekisa makanisi na ye ba idée na ye
kolanda na musala wana ya osimba langi ya ko dessiner to ya ko salela elingi moko to mususu. Voilà donc un peu de mots comment je peux vous le dire parce que musala yango moko peinture c'est toute une expression artistique ndenge to lobaka na français. C'est un moyen par lequel qu'un artiste peintre s'exprime qu'il a choisi la peinture. Couleur verte et blanche, oyo ya église kimbangiste batu ebele bayebaka signification nango te. Yango lelo révérend Katoko a expliqué signification ya ba couleur na bango. Vert blanc, pas la église Kimbangis, ils ont la signification d'ango. Vert est l'espoir, couleur blanc est la sainteté. Sainteté est le banine. Donc, mon thème, tout le balcon est le motema pembe. Mon thème est le pembe, sainteté. Vert et blanc, ezali ba symbole ya biso, ezali ba symbole ya imanate. Ce qui totali lingoma na biso ebandi na 1921, ba équipe wana eyeko banda sima. Papa Diangenda Kuntima oyo azalaki mokonzi wa Lingomba akomaki mokanda. Mokanda wana tobengi yango livre vert. Aussi, de nombreux kimbangistes se font-ils confectionner des uniformes en vert et blanc selon leurs associations respectives et les portent à l'occasion de certaines manifestations religieuses importantes. Donc, pour la bango peut-être ezali couleur oyo bamona ke ekoki na bango yango na bazwaki yango mais biso explication yango boyoki papa Diangenda apesaki na livre vert na ye. Donc biso te batulandi baimanie mais peut-être bango nde bazwaki soit epai na biso soit na ndenge na bango pona ko symboliser équipe na bango. Voilà bandeko bouti kolanda ndenge nini inspecteur p secrétaire provincial ya ville ya Kinshasa ya église kimbangiste ndenge nini ba expliquer biso ba couleur na bango ya vert blanc. Kinshasa équipe partout. KNB esali constat sur ba film nigérian et comment la influence makasi na ba fille kinoise bolanda reportage. Na mongongo wa mabilu systeme ngai lichombe na yo yokuves na ngai ndekwadi makombo kobongolaka na yo ndoto te réalité ndoto eza nde mystère kombo na bana biso batika kolata bilo ya mikuse batika kolanda babiloko oyo bilandalanda babilandalanda neza na ntina te oyo kolanda boye oyebi nde mutu wana azwile ebilo na ye te kolanda ndeti baefiance bamituka babilamba biloko ya mikuse nde moninga alati kasi ndenge baninga balati ye mpe alingi ke na bafilme wana ndeti bafilme ya Nigeria nde bakoma kolakisa oyokanga mpe na osaka nde wana asalaki na ozongisaka ndenge wana azongisaki me eza mpe apropre te eza malamu te ezobebisa bana po biloko baota ndeti na bafilme wana Nigeria nde yango wana bango mpe ntango bazolanda bazobeba nazomona eza eloko moko ezosala mabe ezala na elateli na bango ezala faso ya Nigeria ndenge ya biso awa ndenge bazolanda bango eza elateli moko mabe faso ya koloba faso ata moto aza na fiancé na ye okomona po asenga ate eloko po modèle na bango ya kuna moto asengaka eloko na makasi pesanga soko pesite c'est que aza mobali na yote en tout cas ezalaka bien te. Bon on a sepela mingi te parce que na kati ba film wana makamba ba publicité ba maison ya ba magie za mingi. Alors tant bazola kisango mingi ce n'est pas que batu nyonso bazozongo dans le mauvais sens. Ba musuku bazomona ke eza eloko moko ya bien bakende luka po bakomande ngwana na mboka na biso tozaki na makambo ya bakuluna ya machette te na film à nigérien balakisi batuke on peut agresser les gens avec machette
yango na omoni sikoyo ke bakomi kolanda bato na bamachete donc influence wana euti na kote wana ozomona apport nango eza te toza na mboka oyo chômage to ya chômage eza makasi alors bana basi so balamuki ata kutu mwana ya université soki kaka basi batia yango en tout cas bakotika makambo nyonso kotanga eza te kolamba malonge eza te kovanda na kovanda vraiment tozonga ata na modèle ya kala makambo ya diffusion ya bafilme ekobanda na ntongo ti à x temps vraiment ezosala bien te ezoaugmente to ya chômage. Phénomène matolo bakino mingi oyo balingaka kosala te to pe koluka mbongo te kaka kosenga yango bakino misusu oyo base débrouillaka ba dénoncer na mauvaise pratique wana. Bakala ibwinge mao bakala ibwinge amigena bona kata amigena bona matolo na ville ya Kinshasa surtout biso ba jeune ezala mingi omona omoni ta soupir vient na omobwe mkolo ndeni ko ta so fete pe na parler kuna lo ezate en tout cas so ko sunga ata quelque chose so via pesio olotika wana mais auquel susu côté mususu donc comme tu as tungsa ba dans système na roba ko senga ba mandia kwa ko senga pa ya bato dans système matolo mais pour la ngai penza système matolo ala eza penza mama mpenza te o senga mutu parce que za mabete faut senga so zangi mais ezala habitude te parce que au comme fainéant ezala roi système ga ba mission roi métier mais c'est pas métier bat bazo zonga roi moi boulot moro a obeta pina mutu matolo ne olobika na sana palais ana moi c'est bien ba misukutu ba comité ba tel pas 6 millions même kiss premièrement mutu a senga na lingo lukate aza paressé. Bon, soto zonso na sens mususu ba mise na biso ne mbarenite makama matolo makasi. O mona mise ala na mbongo ebele, mais soka moni mutu boye ko senga na kosenga. Après biso pe ba jeune kinois, to landika idéologie na bango. Et comment mutu ko mona mutu boye sengi auquel sous kotoko no sengi. On ko la seza ki mandia, yango ne sala ningwana. Bon, ezam piaka. Et puis na piaka tellement misale ezate nzala. Yango zo mwana ba jeune bakoma aya wa sengi akeku na sengi kozanga misala soki misala ezalaki nde jamais bato bako bango senga tane tingai boy na vidanchik mais na sala raté na koma yo tamso ba camion na ngai na yaka boy na ville e ko tambo na ba grand frère na ngai pona yo luka parce na vai na pala eloko ezate matolo biso sozo kama ndenge ba petit ba misa kombo matolo mais tolandeli yango to moni keno matolo eza moibi. Matolo vraiment eza moibi. Comment voulez-vous que au monde mutu alati bien PDG boyna boye vieux boy amisila apesi mbongo ngwe ça rappelle le côté ba ça na ngopé le côté donc matolo ezande moibi et biso tozo pexande matolo soki ngana kuti mutu azo sala matolo na kokanga ye na senga na ba jeune batika biloko wana basala nde musala misala eza mingi koteka mai komema biloko ko sala pas batu c'est normal c'est la vie ndenge zo mema biso il faut que landa ndenge wana boti ko landa ba kino ndenge ba réagir na miko ya KNB na otali phénomène matolo okomona jeune garçon a fouté la randaku azana mwasi a vivre na matolo misala na Kinshasa eza nango soki obimi na tongo OK ville okoki oteka mai okoki oteka ta pétrole ko vivre na matolo eza bien te parce que eza kimandia au bible et pekisi KNB qui ne l'équipe partout. Festival Talomoke oyo ekozala na Maisha Park, boutique Bougast, Fusion Fashion pe Divine Grâce Erana bakozala pona kotekela bino biloko na ba prix moko très abordable. Na boutique na biso, nous avons de bonnes choses et utaka Italie. Pour na ba fête, to invité bino na festival Talomoke. Boya vraiment toko sepela, to fêter ensemble. Amour, amour, Anissa, Anissa, amour fou. Anissa Sali, Miss Aquarium, Menala Koliaye. Po atonda elengi, atonda bolingo, aza spécial. Anissa soki azalaki n'époque pharaon, mais pharaon. Pour organiser solde ya munene elongo na festival ya Talomoke oyo kozala na nini Maisha Park. Alors yo senga ba client na biso baza na facilité oki zandu te
et puis baki na biso baza besoin de profiter na solde na biso baki inde Maisha Park na festival Talmonté RNA pe Rosala. Les boutiques spécialité na biso ya makasi ezali beaucoup plus pour na ban na basi. Donc tozali na ba ensemble ya ba fête, tozali na ba tenue ya jour, tozali na ba tenue de bureau, mais aussi tobosani ba na mibalité, bilamba ba na mibali ya qualité ya kitoko ezali awa, bilamba na biso et utaka mingi Turquie, mais tozara pe na ba article ya Paris pe ya New York. Donc awa tozali na signature ya ba grand styliste turc, parisien et américain. Et alors, to bengisi bino boya ebele na festival Talomoke, bokoku tabiso toko zalawana, toko solde ti na moins 80%. To zali na ba prix nyonso. L'entrée est gratuite pour tout le monde. Pour exposer, c'est tout très facile. Présentez-vous à l'industrie culturelle Maisha, appelez au 085 42 36 561 081 48 26 714. Festival Talomoke, Nyoso Ekende. Yo, soit tout. Rubrique Nabino Bolingaka mingi ya selfie kanga photo seka mukepe buka kingo bokanga ba photo botinda na page Facebook Kinshasa na biso KNB meilleure photo ekozala récompensée photo to seka moke buka kingo écoutez Maman m'a passé à Izebola. Écoutez, Vital Kamere. Écoutez, envoie selfie. Écoutez, Monsieur le maire du Gololele. Nyama ya bandal ya sima nyamba makeke ouais nyama ya yolo chuma bilalo bolanda ambiance oyo renyaki avant match ya Vita contre Vutuka na 12e journée ya Lina Foot. Que le meilleur gagne. Te baye te po Vutuka na bandunda compliqué ki biso. Awo entraîneur a préparé match à conséquence à teba joueur oyo équipe type bomona na terrain au beta donc Vutuka mata kitara abdon lelo penda komona makambo na ye. Ezate que compresente au beta ne anine. To la ta couleur moko metoza batu moko te. Biso zali AS Club bango bazali Vutuka club.
toye poto gagner bango to confirmer champion na biso. En tout cas moral na biso est très haut toza na esengo makasi na équipe na biso avec club to faire nango. Non, il revient sur ma PKT, tu dis que les balles sont en réalité nango. Mais tu y lelo n'esprit à gagnant, tu gagner les sous parce que tu dis qu'il n'a foot année aux esprits avec club. Et c'est on a biso en wana. Tu vis ma PKT. Total match to les KT, total ce que autre eli lelo contre vous. Tout cas tu gagner les sous. Yango to ependa. Ginola oyo boyebi artiste et comédien abeti masolo ya musala na epe alobi ndenge nini akoma kosala featuring na Baptiste. Ginola bandi boulot na ya théâtre na niveau ya paroisse ya Saint-François de Sales na Kitambo na bandi théâtre wana na zalaki ya Kolita to bandi théâtre na kati ya groupe K nzamba esunga biso to évoluer vient na biso président na biso Kadiombo Max a otili Lubumbashi a ko récupérer biso na ba ça essaye l'autre ba to bengaki lelo patron ba comédien to yeko koma paka Diombo ba vient na biso ba Jean Makoso et ça là qui nenka nzamba ko lisaka bana to yeko kola lelo pe to yeko longwa to yeko sala groupe théâtral Sai nazaki fondateur yazaki président to travailler na ndenge lelo nzambe pe ayeko sunga parce que lelo nazo travailler na Baptiste Fisonzuki na figure de star. Tant on a eu ça na longue pas ça na ça la groupe nanga. Mais eko ça la moi ba contre tant mo ga couper ça ne n'est pas kinan. Nde Fiston Baptiste habité ya okazo fanda ya kananu kotoyo to boulé to ça la groupe mo boy. Na mael nanga pété na za no bote ça va. To grocha figure de star. Naza fondateur Baptiste za président. Tu es comme ça là-bas, Marie-Jeanne Bololé, tu es comme ça là-bas, Johnny. Ouais, fiston, ma fille a ça. C'est. Bah, tu vas être armaté. Comment les pays là-bas, ma fille a cessé fiston. Après, si tu as une publicité, on a un taliban, au lieu de nous refaire la beauté, il faut nazo, na bêta, featuring, na Batista, pour toujours, t'aller à la rare. Bah, papa, monsieur, là akoli na akei abotami akei ngafuna zalaka sango kozala sango wana ekeke akoti pe kisango misango osimba te kolongwa papa tikalaka na ba idéologie ya basango azwi pala ofutela nezo bakaka ba voisine papa jour wana za posa tumba Thomson et là, on va tomber la ratom, ce bino boyebi, azan angote. Aye papa mboui. Papa mboui boboto, papa mboui bazong si bondeko. Papa mboui nazana posana, mutakala ya mwasi na yo. Papa mboui abi, oh! Comment ça fait-il? Yo! Osenga mutakala mwasi na ngai, yango jour wana monaka bino suspect. Lelo na kangi bino mwamboi yakawa na ochaka tembe yona sango bimaka boy sango be fati kaneta zoko papa mutakala ya mwasi na yo soki na sengi yango eza mabe to mesa ni toza côté moko uzo continuer les autres boy mais nazana Thomson na kotumba etumbe eloko kotumbela ezate babi papa balobaka Mutalaka ya Thomson mutakala te. Merci, c'est Ginola Soso Pembe. Qui est l'équipe partout na elengi. Binga moko bolandi ndenge Ginola abeti parcours nae biso tokoloba kaka soki au lieu autonzité ko sala groupe te po parce que Ginola asala ki groupe nae amela ki pema biso tokoloba kaka Kinshasa et l'équipe partout. Merci Kinshasa na ndenge bozalaki ebele ya kolanda magazine na bino bolingaka mingi kanbe ya lelo to présentaki yango liboso ya SCPT tokutani lobi Kinshasa et l'équipe partout.